Kagame awanganaki alobaki ke yaza na makambo wana te mais tolandeli ba enquête to ko découvrir ke yende mutaza na kati yende mutazo financer pe a renforcer bango 500 militaires makambo ya yoka na bango ezate mundelu na katikati. OK, on comprend so me ba tetembe biso peuple congolais batiana ba faire des na sima na biso biso mon peuple congolais to kota ti Rwanda wana ba pie biso ta ba machette ba pesi biso ta apesa biso ba avion apesa ba machette apesa biso ba marteau ba CT ba nzete ba nini so do kota Rwanda na eza pays mukete donc faut ba sala retour na mboka na bango et puis Kagame ayeba ke tozozwa Rwanda tozo commissaire yango 27e province ya République démocratique du Congo bandele loko lobi Kagame ayeba ke tozozwa Rwanda tozo commissaire yango 27e province ya République démocratique du Congo. Rwanda wana ba neti province biso penza ba pesa biso mandoki population to kota tikuna to bundisa bango. Mais déjà ba FARDC ba lancer recrutement donc yoza prêt ya kokende na armée siko pour que bundela mo. Pour na bitumba Rwanda na après nga penza congolais na après na sir. Zo lokola James Kabare à l'époque ya Kabila azaki chef d'état-major général na République démocratique du Congo, les lois ministre de la défense na Rwanda qui prouve qu'Aza congolais. Mais il y a un Sengi Boye, de Sengi président de la République. En tout cas, le quoi déjà sur Melia Guénin. Mélango Kaka, Baksa Tchampa. Côté Bango Esprit. Tenio Kayola Taguana, Ezangate. Latango Kaka. Donc déjà, esprit c'est côté et côté Bazon Asimate. Moi, je besoin côté esprit à côté esprit. Montre Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Très bien, merci Godali et Bele Bokolanda, Kleboa original, le point du grand prêtre, César Ngadi, Zalingayo Abino Gradimouya, autrement dit le fils de la promesse. Tozali wana tokose la bino mosala, nebisa kabino oyo bino bosala kande pesa kabiso courage, donc confiance et fidélité na bino, nde pesa kabiso courage, to c'est la bino mosala na tango boko c'est la biso to c'est la bino mosala. Alors na mokola lelo toko beta lisolo na ba kongomani tozali awa na marché central Zandu toko beta lisolo na ba kongomani par rapport ya makambo ekoleka na est ya mboka na biso République démocratique du Congo précisément na Bunagana donc Bunagana kuna bobilo lenge kani ba Rwandais ba ko beta mindu kitango nyoso mais FARDCP e ko fanda kimia te zali wana pe e ko bundela mboka na biso donc félicitations to zali wana sima na bino FARDC bo continuer bongo donc biso to ko talisa ba soutien na biso et pas na bino. Alors na mokolo le to ko beka ko beta lisolo na ba imboka par rapport ya déclaration ya Union africaine a ko senga RDC bafanda basolola na Rwanda donc akosenga dialogue entre RDC na Rwanda. Alors to komeka kobeta lisolo na bakongomani to tuna bango motuna est-ce que lelo yozali kanti ya malamu RDC bafanda basala dialogue na Rwanda. Donc tozali wana na ndeko Jonas to meka kotambola tobeta lisolo na bakongomani to solo na bango par rapport ya déclaration ya Union africaine to moni ndeko azali ndeko mbote na yo mbote ozali na micro ya Chamaloba officiel précisément la chaîne YouTube Club original. Alors kombo nani Shadrach ndeko Shadrach to kobeta lisolo par rapport ya déclaration ya Union africaine to bibiso baso maima koleka na est ya mboka na biso lenge kani FARDC pays ko talisa makasi nango pona ko défendre République démocratique du Congo. Alors Union africaine a sengi alobi ete République démocratique du Congo ba ko fanda mesa moko na Rwanda pona ko sola koluka kimia. Est-ce que lelo RDC ko fanda lisu na Rwanda pona koluka kimia? Na minute o toza su na ta wana te ya kovanda ya koluka kimia eza ta ya attaque
puisque bango nde bazo attaquer biso tozo attaquer bango te mais bango nde bakoti vraiment na mabele na biso bakomi ko attaquer biso esengi siko faut ba se replier bazonga na mabele na bango o M23 o Rwandais o nan bazonga po même Union africaine balobaki ke mutu akoma na parti ya muninga te mais tomoni déjà Rwanda ba déborder bakoti déjà na RDC sikoyo nde bakoti na RDC biso tosala na bango nini fo tozongisa bango na mboka na bango tozozela mot d'ordre ezopesama awa ntango bazopesa mbela biso nyonso opération kanga Rwanda ezongisa ye na mboka na ye po tolingi kimia ezala na mboka nyonso na moma oyo eza lisusu moma ya kobunda te moma batiraima te ekomi moma batu bazala na kimia bavanda à l'aise mutu nyonso ase retrouver mais koma ke bango bazoluka bitumba toza su na posa bitumba te bazonga na mboka na bango soki donc déclaration Union africaine to ndima yango te ke to fanda table moko na Rwanda to meka kosolola to senga cesser le feu Kagame awanganaki alobaki ke yaza na makambo wana te mais tolandeli ba enquête to ko découvrir ke yende mutu aza na kati yende mutu azo financer pe a renforcer bango 500 militaires bauti wapi 500 militaires ba renforcer ba M23 bauti wapi donc faut basala retour na mboka na bango et puis Kagame ayeba ke tozozwa Rwanda tozokomisa yango 27e province ya République démocratique du Congo bandele loko lobi Kagame ayeba ke tozozwa Rwanda tozokomisa yango 27e province ya République démocratique du Congo vraiment tozozwa Rwanda wana eza maloba na yo ndeko Shadrack mais tomoni pe ndeko na biso moko Kongomani azali artiste et musicien na kombo ya Youssoufa annulé concert wa azalaki nango le 1er juillet na Rwanda tango moni déclaration wana to pe moni communiqué wana esali ndenge nini ngai kutu na ngai natindele déjà message banda kala concert wana esalama te betama te alakisaki azali congolais aza na susi ya bato oyo bazokufa et puis na Rwanda ba manipuler ba étudiants congolais mabe basali bango ba makambo moko donc oyo tolobaka bakati akatanga ndenge basalaka ndenge bango basali babomi ba congolais ba étudiants congolais na kati ya Rwanda na Kigali babomi bango basali ba sabotage ya makasi pe ba publier na ba réseaux sociaux pour que Congo ezonga sima ECD bino bokoluka bozwa eteni ya Congo etake banani etake ki bozwa eteni moko ya Congo ekoma na Rwanda boluka esika na bino Rwanda uta ko fêter 50e anniversaire ya minéré ya Congo mais minéré wana na Rwanda ezaka te sko fête ya salaki azwaki yango wapi minéré wana azwaki yango wapi na Congo. Merci beaucoup ndeko Shadrack mais nalingi siko pesa message moko na FRDC na minute moko ya mokuse bato bako bundela biso bako tika ba famille na bango bako tika bana basi bazokende ko bundela mboka Congo message moko na bango nazo pesa kaka message moko nazo appuyer FARDC bazonga simate bakende liboso naza na soutien makasi pe samedi oyo nakozala na marche de soutien FARDC nakomeme mbongo nakokende kotika na ministère à défense po asombela bango babiloko na ba matériel atindela bango kuna na fond puisque po na kolonga etumba oyo Rwanda za muke à l'époque ya deuxième république Rwanda koki koloba na Zaïre te Mobutu général Maele akota na Rwanda beta bango azwa ebembe ya Abiyarimana aya nango na Congo bakunda yango na Guadeloupe bayebi to bayebi te makambo wana tu bayebi bayeba ke Congo eza plus fort parmi que Rwanda tozoboya nde makambu mais lokwa bango baluki makambu lobi déjà papa Mboso président ya Assemblée nationale alobelaki yango bavandaki bango nyonso ezalaki qui sont pour qui sont contre nanya mais apesi pe message alobi ete ngonga ekoki pona kokanga bato bazali kosangana pona koluka pasi ya peuple congolais apesaki message wana biso tutolandaki yango pe na ba bukumens bakomi complicité ya bamakambo oyo babukumese ebele baza bakongolais te fo bazonga na Rwanda. Merci beaucoup yo congolais otelemela ndeko no congolais pe osepela so tolali tolamuki okutani na Shadrack aoleka na nzela o Shadrack omoni ndenge Rwanda beti bino
abeti biso ebongo yo ze colonie yo ze colonie yo za congolais il faut défendre Congo ndenge nini yo so olali olamuki oyoki babeti biso lobaki babeti bino seke yo za rwandais yo ntango oyoka bazobeta il faut lala olamuka na kanda ya barwandais ya kobeta. Merci beaucoup ndeko Chadra ndeko mbote na yo mbote papa oza na micro ya tia maloba kombo nani kombo nanga monsieur Igo monsieur Igo topusana boye po totikela mutuka nzela eleka tobeta mwa lisolo monsieur Igo na mokolo ya lelo tokobeta lisolo par rapport ya insécurité to pe bitumbo ekoleka na este tango komona lolenge kani FARDC bakobunda bakolala te batiki bafamille na bango balobi base sacrifier mpona République démocratique du Congo lio bani okocha mpona bango. Bon eloko na kokoloba likambo insécurité na mboka oyo ebandi lelo te à partir déjà tozwa président wa Rwandais ya Solo Moulayi Kabila ayeli biso bandeko na ye nyonso lokola na présidence esengaka bandeko na yo oyo baza biométrique na yo lokola biso boko baétranger na kolo mboka na biso okozwila biso barwandais kuna oyo otondisi na famille na yo mpona lelo mboka oyo bazwanga nostalge bakoma kobomaka biso moko bakolo mboka bato biso tozwi mpona bokengela biso nzoka nde tozwaki baennemi na biso tala degré moto mokili alingaka ne malamu te est ce que Rwanda un petit pays lokola province moko ya Kinshasa. Mais si l'Union européenne esengi tofanda toyokana tosolola kosenga Rwanda na RDC tofanda na mesa moko tosolola ndeko yo monini Kabila ye mutu amemeli biso baofficier rwandais na mboka oyo na armée na biso zwa lokola James Kabare à l'époque ya Kabila azalaki chef d'état-major général na République démocratique du Congo lelo aza ministre ya défense na Rwanda qui prouve qu'aza congolais. Jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Jamais, jamais, jamais. Bana Congo, bote na bino surtout. Mbote. Toyeli se pa na bino po mboka. Ils ont senga soutien na bino poto ko vaincre to occuper espace na biso nzamba tigla biso bakoko batigla biso dans l'unité et dans la naza kosenga na bino nyonso bana na biso oyo toboti awa na France oyo toboti en Europe na diaspora congolaise bovanda na bandako te botelema boya kobunda na biso elongoni na bino nyonso tu bobongama mpona le 18 na referendum pour le 18 juin na 14h na Château Rouge na trou ya métro tokuta na wana po tokosala sitting na biso. Jamais. La mobilisation ne peut pas faiblir. Donc, pour le soutien de nos frères RDC, c'est samedi 18 juin 2022 à 14h précisément au métro Château Rouge. Nous appelons tous les Congolais, tous les compatriotes, quelle que soit la couleur politique, associative, nous avons besoin de tous les Congolais, tous les enfants du Congo. Pour soutenir les frères RDC, Oyo, par exemple, la makasi ebele na est de la ville na est ya Congo pour la chasser Banguna Baini à Rwanda. Le Rwanda sera battu et sera neutralisé. Je le répète, le Rwanda sera battu et neutralisé. Jamais. Rendez-vous ezakaka moko samedi 18 Oyo na métro Château Rouge. Balobi pona mabele tokufa. Ya ona bengisi bana Congo nyonso baza na monde entier. Bana babotami awa, bakoli awa. Na ba oba ekoya tokutana rendez-vous ezakaka moko samedi Oyo pona kosoutenir ba mapinga na biso. Mabele tokoseda ata 1 mm te jamais na faveur à Rwanda. Donc pour la mabele tokufa. Rendez-vous samedi.
Bokoulé. Venez nombreux. C'est samedi 18 juin à 14h pour institution au soutien de nos FARDC qui se battent jour et nuit pour la libération de notre pays. Cette fois-ci, Kagame doit être déboulonné. Vive le commandant suprême, vive les FARDC. Jamais, jamais, jamais. Congolais, Congolaises, partout aux alliés. Yeba que Mboka na biso les alliés menacés par Banguna, par Rwandais. Totalement, tout soutenir FARDC. Et puis, na commandant suprême, commandant chef, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le samedi, on a 14h, le 18, biso tout na métro Château Rouge pour nous faire la sitting, pour nous soutenir FARDC. Congo Oye, Congo en avant. Je fais appel à tous les Congolais, tous les jeunes Congolais de Paris, de toutes les provinces de France, de venir nombreux ce samedi faire le sitting pour montrer au monde que les Congolais nous sommes unis contre l'agression rwandaise. Les Rwandais doivent respecter le Congo. Kagame ne doit pas considérer le Congo comme une région. Le complot international qui soutient Kagame pour agresser le Congo est connu de tout le monde. Nous voulons la paix, mais si Kagame ne veut pas la paix, le Congo va l'agresser aussi. Jamais du tout. Jamais du tout. Jamais du tout. Je réaffirme ce jour en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, j'ai décidé de proclamer l'état de siège. Naena Bisengemani, Aza Congolais, c'est un Rwandais, mais Aza na armée congolaise générale, ba poste kaka ya minene, sikoyo, toloba te. Topanza te. Vraiment, Kabila azongisa batune na Rwanda. Ok, c'est bon. Ndeko continuer par rapport à Kofando Union européenne ko senga RDC na Rwanda bafanda mesa moko basolo pour koluka kimia yo mona ondengeni. Bon, pour nga pena depuis na botama na tikala ko zala ta même na ndeko kombone Rwanda te. Pena yokango pena matoi na ngate ke na mboka oyo tozalaka na Rwanda. A grâce à Fachinde ayoko bimisa bango na poisa sa diplomatie fachi donc ma plende to kufaka na système akuzu wakosa korela kuteye nango na sima mais tozo comprendre te mais likanisi to fanda quand même to solo là lokola ba voisin to zali ba voisin to fandi to soli to luki kimia et que simbara te jamais bango bazonga pe ba bango mboka na bango tozo récupérer ngo 27e province ya Kisasa Barango. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Tous appelés maître Zakotoyo, maître Zali quand même Congomani, tchata moi maloba, mbote na maître. Papa. Maître pesa na mbote. Bonjour papa. Na oza ko kima caméra, mona ni ki oza moto linga pena caméra mingi te, maître lingo tcha moi maloba, toza na micro tcha maloba, na émission tcha maloba, na lingo tcha moi maloba parce que oza Congomani. Na bandi ete ozali pe na sima ba FARDC pour na kota mosalo ba ko sala batiki ba famille na bango, mais na kati ya mosalo na ndimite ke Congomani moko ko kozanga maloba. Le logo le bien eza bien eza capital FARDC bongo eza bien sûr mais ndenge zo kende le fati ana ba ida bien. Bato ba combattre les bateaux basés belé wana. Donc moni mo crise zo kota makasi na mboko pona ndenge wana. Mais ida za nango za bien jamba batile mikolo. Et ça la bien mais belé ba sodo ba na mboko ba za pe na batikachi mo amike. Mais misu wana ba soutien misu boko ça peut ba sportif. To kotisi bango to kende wana to bomana bango mabe. Ba mboka mo amuke mais to telemeli bango ba kozonga na ba musika mais biso mo kana to pesa bango puis wana force wana ndo moni ba zo ambuyaka biso kili mais na sepe na fati ana ba idée moko bien. Mais eloko zo muyene ba tuwajo ba za ebele il faut aza mukonza mboka tango mukonza mboka ta mabezo ya mingi ya zo la ta mabena po ani yeso ka pousser bango musika tuo ekosila. Mais maître tokoki ko fanda ndenge Union européenne sengi biso to fanda to meka ko solola pona ko luka kimia na mboka na biso na Rwanda biso na Rwanda tokoki ko fanda pe mesa moko lelo to solola. Ah wana ko simba te baba Rwandais eko simba te. Mais to ça quand même ba voisin ba pays voisins tokoki ko fanda pe to solo to luki kimia. C'est mutu ayela ka biso mambo tu yango ekomi les convénients.
ti mpe kabila mpe ndenge omoni makambo ezokende esimba kaka te bango fo bazonga kaka mosika mpo bato batia desordre na mboka eza bango bato batia ma desordre na mboka eza barwandais il faut bakende vraiment bakende mosika ma toza ata na ntina na bango te bango ma tolingi bango ata moke ndeko namoni kolingo tia mwa maloba ndeko mpe kotoa tobanda nona ndeko mbote na yo oui mbote papa journaliste merci beaucoup donc tozomona mpe Jonas Chicken aza na nsima caméra ndeko tozobeta lisolo par rapport ya déclaration ya union africaine komona ete akosenga république démocratique du Congo bameka kofanda mesa moko na Rwanda kosola mpona koluka kimia entre deux pays yo moni likanisi wana ndenge aba likambo ya kovanda kosola na Rwanda ezali makambo fallait eza déjà banda kala comme bango bamona bango baba les tout puissants bamona bango baza bato oyo Laurent Désiré Kabila a salaki ke non bango bazala ba puissant na Kabila asai bazala ba puissant les fils donc moi sou yo vanda kosolezate tant président de la République aye Fati Beton aye azay o collaborer na bango abimine yuma abimina ye mutu simple asola na bango bokomba on balingité bamoni bango bale tout puissant comme baezini ya baraffinerie ya baminerie ezali kuna epa na bango olie ezala awa ekoma epa na bango donc ye Kagame amoni azali le tout puissant alors ntango président de la République amoni oyo bino bozwa kosala eza mabe abaluseli bino mokongo siko mabe eza alors tozala bongo biso mamu ya kovanda kosolola na bango toza quand même bavoisin tokoki koluka mpe kimia ekota makambo ngo esilaka mbala moko te makambo ya kimia ezalaki moi Fati Beton ntango tokataki coalition discours ne apesaki wana nasi boyokaki yango aloba nini nabimaki na ngai yuma nabimi baemilie nga partout basali boye basali donc mwana bato avandaki na ye alobi baemilie partout basali boye asali bazala main morale na bango me bango balingi te ntina suka aye kozwa décision akati coalition déjà bende moko na Rwanda donc Rwanda mpe toyokana tozala bien tosala boye Fati ntina niveau tout mais balingi te alors tant ekomi boye alors botika FARDC nde eza boye eza ekipe ya makasi mutu akoso te eza ekipe ya makasi FARDC nde omona wana donc yo ozoconfirme ke bakongomani batia mpe na confiance na FARDC makambo ya oyokana na bango eza te mundelu na katikati okomprendre soki batie tembe biso peuple congolais batia na baFARDC na nsima na biso biso mo peuple congolais toke tokota ti Rwanda wana bapie biso ata bamachete bapesi biso apesa biso baavion apesa biso bamachete apesa biso bamarteau basete banzete banini soki okota Rwanda wana te eza pays moke te Rwanda kosala na biso nde tokendaka kosepela na maluku okoti na maluku ozosepela nde mpe tokokota Rwanda yaloka kaka ozwi ne ekomi na maluku kaka ozwi ya moke ekoka na biso te mais yango tosengi boye tosengi président de la République en tout cas lokola déjà si omeli ya Guinée melango kaka bakisa titsampa kotie bango esprit teni oka yo lataki wana ezanga te latango kaka donc déjà boye esprit so se ekoti bazonga nsima te mwamba ezwa koti esprit Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous kende. Donc vous avez besoin il y a câble HDMI,
courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye biango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye biango. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tuna ngai ninyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République du Congo na ville province à Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité bato bazotala me agence na bango vérité ezate namoni mituka namoni bilamba namoni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole namoni mosala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service. Pardon, Maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boyete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec intuition là. Toujours. Salon number 1, c'est Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. Rwanda rosaka na biso te ere mobutu Rwanda esaka na biso Rwanda un pays le roi Rwanda rosaka na biso siko président Mbosso pe abwaki mbwakela alobi ke na kati ya assemblée nationale kuna ezali na bato bazali ba infiltré na kati wana ngonge koki pona kokanga bango moni kati wana Mbosso mambo wana lobengo lelo abanda lo manda kala abanda lo manda kala. Vous comprenez? Donc déjà, même si les députés sont dans l'Assemblée, ils sont bien. Pour la minute, Pati Béton, à toi, à Sengio, Toroyo Kanana, Yote Kagame, à toi, Sengini, Toroyo Kanana, à ta Moukete. Donc,
Oyo kanaka solo mibali bayo kanaka solo mbamo. Zwa biso yaka to kende. Tika non bambila baza nsima na biso. Tia biso mon peuple congolais to kende comme ça to kota pendant la Rwanda. Tia biso avion ata 7 avions, 8 avions to kota na Rwanda. Rwanda ro saka na biso te. Rwanda est pays ni. Bonne boyeko. Merci beaucoup. Kagame yo, ta moni yo. Ngaju na okuta na yo Kagame. Na ko beta o lokwa mwa muke. Yo saka ba blague na Congo. Yo me Congo mboka non. Merci beaucoup ndeko. Zela. Eza ndeko azaki na liloba ndeko mbote na. Mbote papa. Likantino eta nini zela no. To tuno pena motuna ndenge ezali. Tozolo bela sur maloba ya Union africaine. Union africaine alobi RDC ba fanda mesa moko na Rwanda basola pona koluka kimia yo mo likantino ndenge. So ngana comprendre te. Likantino ya mabe. Biso na Rwanda to foto sila na mbala moko une fois pour toutes. To sila na e. To kamara chef de l'état. Pour nini ozo rola la boy. La moussa biso peuple congolais to ke na Rwanda ngo sila na bango. Silence na yo esa biso bien te. To sepela na silence na yo te. Au moins il y a une mobilisation pour mobiliser biso population. To ke na Rwanda. Basaka na biso trop c'est trop na ba Rwandais. Pas de négociation. Silence na onde to kamwa. Ok, merci beaucoup Silas Nekolingo Baksaluba. Na lingina baisa Rwanda wana ba neti province biso penza ba pesa biso mandoki population to kota tikuna to bundisa bango. Mais déjà ba FARDC ba lancer recrutement. Donc yo après ya rokende na armée siko pour que bundela mo. Pour na bitumba Rwanda na après nga penza congolais na après na sir. Rwanda ba omonela biso ta Rwanda eza ka pays moko boye ba province na biso ba hôtel maté a bo mona pété Genève. Et Genève na kacha Congo Genève. Na ba mindela ngo pe ba yo kate ba biloko aboye o sala matena kacha Congo papa ndeko lingo bakse la ela lo baboya yo president za awa mukie mboka no eza mukie tala mukwa tombolo ndenga tonda fachi beto ntala na bela mboko yo Kagame rendez-vous na Rwanda to beta la biso la yo. Rendez-vous na Rwanda tokobeta na awa nezali maloba ya bakongomani tolingi tosilisa tosukisa awa parce que lobi tokozala pe sikoyo tozwa ba info mususu ya sika mais tozosilisa na ndeko na ngai Shadrack ndeko Shadrack tokomi na suka liloba na yo ya suka ezali nini par rapport ya émission lelo liloba nanga suka kaka nde oyoki pe petit nanga uti koloba awa mais yo so bapesi yo munduke okende naza pre naleki kutu na makambo wana na uta pe kuna nde na ya boye sikoyo nakomi na posa ya kosala repli nazonga kuna mpona kodefendre bandeko na nga nyonso tu yango nazoyebisa Kagame ayeba kaka rendez-vous biso na ye na Rwanda tozorécupere Rwanda mobimba ezokoma 27e province ya République démocratique du Congo nde ya koyeba esika nini akosuka. Merci beaucoup Shadrack, merci na bandeko nyonso balandi biso sur Club original point du grand prêtre César Ngadi. Merci na ndeko Jonas Tiken azana sima caméra yende azwi biso bilili na mokolo lelo. Merci na bandeko nyonso ba ko tchaka maloba te me ba ko tchana ba poche na bango afin que mosala oyo e ba na kosala malamu wana na ko banza bongo na honorable Jean Mutala oyo akolanda biso na ngonga oyo ako tcha ba poche na ye afin que mosala ekende liboso. Marie à la beauté naturelle to komona pe yo na mosala ko sala Beloti Mavungu vrai chéri mère Putu de Yalo la bozali wana boko tika Gradimu ya te mama Emily Nzemba bozali ebele famille Katanga Mobimba Shedo Katanga Pichu Katanga Alain Katanga Papi Lino donc Christelle Katanga bozali wana boko sala mosala. Merci ngai na bino tokutani na numéro ekoya. Au revoir, bye.